site nini oyo site nini Kongwelegi ko fiba bonbon Glace mbizi la sexy Bato balobaki mingi pona glace Studio NC Bato bafingaki mingi pona glace la sexy Sans kitoko Mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriche Scrame ya komone la sexy Yena maseza magic clean Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro, la même magique La famille Miss. Non fidèles téléspectateurs, bienvenue sur votre émission Le Vite par là. C'est une émission toujours présentée par votre simple servante Gloria Olangi, une américaine perdue au Congo. Autrement dit, Bic Rouge, professeur et à cours de base, Gloria Olangi. Moi je suis à Kinshasa dans la commune de Bandalungwa. Babi commune à Baouéranso, commune à Bajibien Piana, commune à Blaise Boula, commune à Guillaume, Konza Grenoble, pourquoi pas commune à Chine Mbenza. Merci à vous tous qui nous suivent partout dans le monde. Là, je vois directement, grâce à Biz Leader, mais avant de commencer, on va suivre d'abord la pub de Messieurs Adams, Dubaï de Kinshasa, Dubaï de Dubaï. Messieurs Adams, soyez Mikolo, Babi, agence, mais Dubaï. Ça va escroquer, Adams, Adamo. C'est parti, on se retrouve juste après. Agence ya moko oyo longoli bana kini complexe car ke bana kimbambala surtout yo musicien otamona kimbambala te ke bamilinga ikosopa yo solola na Adams business avec Adamo Kumbo moto ke kolonga Dubaï koma Kinshasa net na film on comprendre te. Notre service est basé sur le fret maritime et aérien. Nous faisons des arrangements pour visa Dubaï, visa 2 semaines, visa 1 mois, visa 2 mois. C'est disponible ici à Adams Agency. Par exemple, vous avez besoin de commander une histoire à Dubaï et nous sommes là pour permettre à ce que les gens qui sont à Kinshasa, qui n'ont pas la possibilité de voyager, de venir acheter des histoires de Dubaï mais sans pour autant voyager. Nous organisons du groupage des conteneurs de 40 pieds, il y a des conteneurs de 20 pieds. Avantage à biso na bango eza ke osomi mutuka na Dubaï oza possibilité ya kutia biloko na yo na kati ya mutuka okoya ofuta le même prix ofutaka mbongo ya mutuka autant de lignes okani na mutuka ya mondo ofuta biso sans complexe olingi jeep olingi mon bébé olingi ata train olongo Dubaï oyati Congo. Je vous invite à venir à l'agence Adams Business. Nous faisons des visas à $130 seulement. 3 jours vous avez votre visa. Et il y a un service d'accueil à partir de l'aéroport de Dubaï. Il y a une voiture qui vient vous chercher et vous déposer à l'hôtel. Et nous allons vous encadrer pendant votre processus d'achat à Dubaï. Vous pouvez nous contacter. Adams Business. Rapidité, différence et confiance. C'était l'élément de Messieurs Adams, Adamo, Dubaï de Kinshasa, Dubaï de partout, Adams, Adamo, Babi, j'en suis et na moto, Babi, on a conquéré mon Adams, Adamo, grand frère. On est ensemble jusqu'à Timo qui le recouvre aux anayo. Cet élément a fait plaisir. Jani, si tu as un pour tout mon témanita, si tu as mon inga Rex pour le coup, il m'a trois fois prêtre et à Suisse. Ceux qui n'ont qu'un Suisse, je vais directement, Babi, mon toit, Bala Mundele. Moi, on a l'embassade, on va dans Suède. Didier Kabongo, grand frère chéri, merci à toi, pourquoi pas. Waterloo, Babi Mokonza, Italie, Waterloo, Mokonza, Italie, merci à toi, pourquoi pas. Moi, Mira Djabou, Balobi, moi, Mira Djabou, na Katsa Congo, Lengiliba, la Libela. Papi Boto, noble, grand frère, on est ensemble. Merci à vous tous qui nous suivent partout dans le monde. Hier dimanche, journaliste, il y a République démocratique du Congo et de musiciens de République démocratique du Congo, de marché qui va bien graber vrai de Willy Kaembe. Tous les qui n'ont Wazé quoi, tous les qui n'ont Céléos Ram, tous les qui n'ont Béchappé, Marcaouz, tous les qui n'ont Gino et quoi les
tozalaki na bamusicien ya groupe ebele bayaki tomarchaki banda Grand Hôtel esika papa monda batikela biso ti vraiment na RTNC wana vraiment na invest tozalaki tobetaki musique badudu kibinda tozalaki bamuta likasu c'était vraiment bien merci à vrai Willy Kaembe Isaac Mai pourquoi pas aussi équipe nyonso ba journaliste à République démocratique du Congo ayaki te se kozara jaloux ya Willy Kaembe mais on est ensemble le soutien jusqu'à til kambo ko simba pa biglo après 14 la marche na ya Congo elengi une année déjà to marché na yambela rabino Igo Santé za dormir aza muta santé moko ya groupe maison mère na yambela rabino mais lelo na yambi ete na yambi moko ya groupe ya Fali Pupa po Igo lobi ya baka ya bango nde bayebanaka bamisu bayebanaka te nayebi te nayambi lokwa na yambela Billy Santé vraiment babi azali moni ateli ya Fali Pupa ya groupe Fali Pupa Billy Santé kokota déjà moko ya Fali pour pas tendre mon méthode tout na notre sola na mwanda mto bazo simba to ezani boni ya tokos boni tokos no mona rani na za sola lo mwanda mto ba na mona mkusu to ba Billy Santé akoma pa Fali ndenge nini abanda wapi po bokoma ka kokosa otenga zaka na ndako to ba veto banda beta Santé wapi ngama parcours za mlive ina mukuse kaka na banda na arc-en-ciel na beta pa arc-en-ciel nani ya ninja kufa dans la BTP sous pas vient sur ngadier d'angadios parce que ba alpa wana dans la beta wana pas vient abisona ni Adolphe Dominguez na kibinda koy beta sous wana sur kibinda koy pende na sous kande sur R Marabia les gars au mona tu ba ça fait combien tu aux arana groupe il a Fali Ipupa du Cap la merveille mon gars joue à Berake à ça groupe d'accompagnement na joue ngabili na comme un mouvement wani donc depuis droit chemin droit chemin tout bleu autour royaume to beta à part droit chemin au Tigaliano joue Arsenal joue Power donc so joue à fin de kiss to beta na masanga mijo donc bleu tout dans zora nini à part droit chemin au Tigaliano biso to beta yango bili pita beta so ka oriengo rien on est de ça là caché et côté ça là moi beso ki mona moi santé vraiment ça biso to ka vraiment so ki za rayo to za na écoute boy na minute faut toi la voyage pour que Italie donne un groupe ce ah bon voyage déjà il pose la liste na za la boine tout ni pour la bino bureau ki ndaba mise batika ba toi ça na musa na boso na mon la ke ba toi ça la musa na boso ni ba kinda na après bureau pe ko za la na pe pour encadrement des alara pour moi conseil que on a été faut la bureau les arrêter mais ba monsieur boso bureau ba bureau point donc boso la mission les abongo fallait rolinga sakara de kuta wewa ya moi sakara yona leki na vi ka to luka la voilà sakara de kuta c'est vrai ça bandal va comprendre bandal vraiment ba monsieur za carte ba monsieur za commune ba musicien ba carte ba musicien bandalunga fallait pas la rani moi na bandal c'est le auparavant na bandal bango tout baleka na bango na bandal kofi parce que makalo pango na bandal allez-y comprendre que bandal vraiment bandal to solano ya to bano mo kimo vilo vraiment ba misia fali bolinga ko ba misia fali ba ebana ka mi balenga na lobanga na vérité ba mina ba misia fali ba na mi baleka kanza na ekwale Julien Ekwale braba ebana mitu otika batu na kaza nani ona mwanda mukabuya kabuya ba misa fali boy bana bino somo yo bo mutali ko na nzela to ko benga bana momo ayebi na otezala kani na osala on a vu fo yeba pe ndenge mo bien ko ba te ndenge mo ya ki impolitesse oui biblo musinde arabo ndeti ngo mo ngata musubu na lo betance pour na nzemo na ale ka te na mission pour na finga mutu tout à n'importe quoi on comprend tu yebani pour les mission t'es na ninga buzo ba pour les émissions faut ta catch moi bien so catch ma beza abata ma parler so benye o na bela o ben ata mission mo na mito bande que ya to cette mission so après tam so na mo lo ni moi bien ate na quelle mission mais ce qui o lo zati o leli absolument donner na bela donner na bien il a pas fini à mutu bien Pierre que ça là qui pour boire avion na mo boye o va bienvenue yanga alors une mission pour bienvenir à Pagola est-ce que biso biloko na ya raté to la nama présent so présent sur l'équipe émission c'est que ayeko loba makam o ya ngasala bien o ya salaki o salaki te dans rouler raté rapport loba n'importe quoi la TV et kitsaka et matsala on comprend car yo ndela so na bilumo elo mo mabe awa so ko yebi pona de tamula trop je ba mission o yeba ki a de bilio akosa dans la rôle la buzo baté so ndeni nga yebani ba poto ba muna ngai do partout dans le monde ba muna ba ebike on a Billy Santé donc na ebani donc na ebana ndenga bien tala na ambassadeur ya famille nanga
ayeba na ndenga bien on a ambassadeur à santé la santé à République démocratique du Congo ya famille voilà so mo mutaba bornet ngala ko bateke naza na leki ba konzemeza na ora Igo santé am konza clavier sa wenge ya bien République démocratique mukubimba parce que ya bora Igo santé e kangi tuna ya bingai ay botangela msulile ki mo musala otole ay bora bingai Igo santé ay bingai ay bige wana Billy santé ay bi siko so babile osa classement vraiment ya ba bato betaka ba santé ya République démocratique du Congo qui représenté na kati ya na mboro ya ba Davido oto na mboro ya ba Piso ya person so banga nan ba Davido na te na lobby qui représente non ngana banga yoka na biboy revoir oki question na ngana biboy ba biyo sala classement le roi ba joueur de bakina robeta la na Côte d'Ivoire ça le classement pour moi na moi na le prix pour moi na le prix normalement faut la ça peut classement voilà elle est reine mago voilà c'est comme voilà c'est comme bio qui ça classement pour ça le classement tanga ba bato betaka ma santé ya République démocratique du Congo qui liban otanga nana santé ba belé wa betaka yo betanga ba komona bango OK bunda bitumba OK pour na sentiment net massa na so neti gezula ya groupe ne ya BCBG donc beaucoup de chapeau donc abeta kitoko so juste ni mijo santé le groupe ne ya biso na to beta na oui, il faut la tenir pour voilà capote donc ndimera po yo tie nani yo obina fo ndimara donc hein nesus chéri santé na chéri santé na ko ponge muzika maison mère akoma leader nzambe na biso te nzambe ara moko nzambe moko o asa akelanga na yo ipinga mo pe na su nzambe ya vinanga nani esili obi kwa mtama be Siko ba Igo santé o babeta pa ba ferré papa wemba papa gibinda nkoi babeta mabete ama solo babeta santé na gibinda nkoi abeta santé mo boy Igo santé people na boy yete abeta santé na lobi na ndinga mabete bo Igo santé abeta santé bien na bande de touche te na bande de touche te abeta bien ta présent wera apesi opportunité abeta c'est abeta bien pour ali bo maté quand même sortir d'un mutu moko boye abeta déjà ni na c'est que abeta na santé bien tout le bien maman libre parcours. Comment donc maman ouais bête danger à bête ma pata. Pour te bête chose. Pour bête no ma pata te moza pas fallu. Au moins que na ba te na boy. Pour mutu musu boy na petit moko boy bête en église moko boy. La borne a bouquet de petit ngou da comme ça la fort. A bête blo mo na ndima et don na don na boy a boy raté. To lo barande so bête to bête le maboko bête bien to bête le maboko bête ma même ngaso na bête ma be donc soir akende na bandara ba soir ba power boriengo yora bloko wana to bête original awa nangwa longo liango awa to original mazara yo donc ngana mijo donc j'étais biso mère à boulot biso bena musa na biso la vie est belle, la vie est douce. La vie est belle, la vie est belle, la vérité. La vie est belle, les programmation. Par exemple, c'est moi bêta guitare, en tout cas, on a bêta raté. Vous avez un niveau noté. Kasbana a bêta moi, c'est qu'il y a un niveau noté dans bêta noté. Et il y a des gens qui bêta raté, après ça va tourner, on a bêta raté. Pour y avoir mis sur bêta là-bas, on est dans le studio. Mais on a sabino, on a bêta qui. Il y a vu sur la bâtiment. Et ça, on reprend. Et bateau a bête raté. Na pena Billy, na zo apena ta na pena da on ba biga Billy, on y a Tanzembo. Ta na tetang eleki. O beta Nzembo na vi na nyati. Na Nzembo tsora bwe, Nzembo ni Michel Eliaga yo so yo. Ngai. Banisa. Donc ngana mijo. Ngana mi nen pene. Ngana mijo te pene ezalara. Bazo violensel. Pene ya ngati. On prend ya violensel, yo biga ndé ana boy. Album sur moi la bête na Congo partout. Par contre, on a style 50 ni. Faut mutu mo bête, faut instrument mo bête. Bazoara violoncelle, violoncelle. À bord bête boy, bazoara bête. Ba mindele wana. Tu comprends? Bazoara massa mo boy ina etara bête en mais na ko ma bête na santé. Amo interprétant on est. Igo santé lo na niveau ba santé boy comme ya mpepe. Akomna oya ya pile, to ko demona zama na ganga bi o ezani bilorasi. Et bête marana munoko na maboko munoko wapi wasinde ba bête ngona munoko bo bête ona maboko bo bino ko sa bino neni avec na émission yala bi bino ba ko sa bino ya moko boy et là on y moni lo so ya mpepe et le roi que ça pilte na couranté donc souffle mon roi harmonica et le moi instrument mo ya souffle
pour na polyvalent na beta bilo to sima ça la programmation reprend le studio donc to ko le bilo wana ti to zo to beta misale mona la misa batu ke te bilo beta mabe o beta bien siko ya to to ba mabile beto to ba ne musala fali popa mutaba malamu na ile kwa utapa quartier la tepa et pas lever quoi d'accord mana pesa ka pe ba chanta kota banzembo yepa lobite bana ngayo pe naza ata leader ali boso ko pesa ba bate banzembo aokeli bino wo bengaka mawa pesi bino banzembo ba Cambodge banata nani susu bakabuya te ngam nazoloba yaya bakabuya atie génériser nzembo poto bina rango batango tango pa tango fort aboki pe nzembo na tango nyonso wana siko na suka mo bengaka déception album nzembo ra moko mto ebeta ta génériquement na nzembo mo signifie ba nzembo ya venanga Félix Tyson de ba forme o auta quartier la tête o simba quartier la tête pour simba pas fali poupa Gloria Gloria, pardon. Open the elephant on a guy. Pardon, the elephant on a guy. On prend money, on Zembo. Et ça m'a bien pour me tailler bien na clip. Comprends? Si vous avez maintenu Batebi Kanzembo ka Félix Tyson. Félix Tyson a clip qui net singa to c'est clip na samedi. Ya mission no le kana TV na be mais ça na be na clip. Non. Émission ni Nzembo ni ababe. Wa jina. Nzembo e Banzembo. Poisson d'avril, il y a vraie chanson. Aussi faible. Il y a Poisson d'avril. Ya, oui ma Poisson d'avril. Oui bien go. Nzembo moi misa fali mo be Poisson d'avril. Monisiko. Yo ndete mino tcha te meme. Maman la loba. So tu numérique dans Nikletska ya Claude Cédric. Ba biloko. Comprendre. Kasi mbasi mafala ça no Banzembo. Ah, net là. Regretter vraiment du cas. Au côté on net, côté la net, ta nombre de vies ne va télécharger Nzembo langa. Comment Nzembo langa sonzo. So au tel nombre de vies. Moi à la Congo awa ba ta somba CDT. Comprendre. Mais abuka suta bisi banzemba to somisa tete mato ebito yemba utelema kende li fobo Sautant to bete maso libre parcours hein ça problème ta mission Congo orange na bosana te orange na ndeli na bino sautant po to bete masolo ya libre parcours hein et les reines makuna na bili santé to zoate to mélanger bani muyebika la musicien Congo na nga mabete kanga entre patoka entre maman de Thérèse le bino ngoyo donc le bilanga ndé libre parcours to le bino libre parcours kasi libre parcours et simbité par rapport à musicien bon ça si fallait musala ma pe makasi wa yo mto lo bien population pezo lo ba rien wanze molanga e manzemba Cambodge nzemba Cambodge nazo lo be mambo sonzo moni to lo be awa mo nga awa ne na eboy na awa na bike na kutana Gloria pona lo be la mambo ya sonzo Cambodge mutu na masa na ya collègue na musique comprends avion noté TV na la mamani wala masa na ngai collègue na musique to beta na beta yebita beti nzembo talaka yeta beti nzembo na ngai sonzo wana beti on kitoko fort na Félicité fort et puis na parole sous ko pakola kana na soko lingi ponga pe na beta nzembo ba tumsusu donc moi minga ma asalenga boulot moi vrai et ça ndeni faut la personne moi na encourager banine. Pourquoi sonzo wana ekanga neti yo ekanga lupa banine pourquoi ne kanga Kinshasa eko kanga po ezo kanga nango clip na biso ke clip esili au moins clip na ngi pe kitoko dans Nzembo ya bien tout nga sonzo le binindi ya le roi tamsusu ke nga na lingi na Gloria so Gloria ndiana bona Gloria chene trop bien on a linga Gloria ndezo kitoko boy na linga na ndi kitoko wana ti na ka bien matériel na bika ke ton suna zuka chene trop Gloria donc ngama bon bolingo ne suki sko ba la zupe yo papa singa bolingo bika ke so Gloria lingi ne pe bilan o pe singa pe chene so biso suna linette gitabis et comme si ndemo na Nzembo ya de ba forme pona mona rapé kuna bolingo intérêt ya comprendre et yo ça ke là on a récupéré na chaînette bouna Gloria mama toi donc là il a besoin chaînette sko yo na on a pas loupa na moi Gloria côté là on loupa moi te Gloria comme kana malwa sonzo de poil baby sonzo na maya nyama mo kanga mio problème faut kata on a gilette on prend ce qu'on dit mon le belu ya milo marque ana OK na bolingo ndiana boy yeso ba la bisoni nike to lingala na amour est vrai ya la tege amour mo boy intérêt mo boy bien te ebité tem sous Gloria na on négligé lobby arrose la soki mutu moko boye anta yozo ki chaînette yi lo amuke OK lo ka danger or ezaki na ngwana su o eleki na ba diamant oya ota boso Gloria pa pesine bolingo na e
papa mutu mususu bani omo ateke ya bien te donc nzembo na ngai lobi marque wana donc to lingala na bolingo mwa solo et ala teke kolinga pour la bien matériel pour bien matériel to kuta yango to kotika yango mais bolingo so ça nzambe a remonte ça peut tam su bokonza likolo kuna ninga vérité pso mbale mikakangi ya caméra to bano ya solo na atekelo nzembo atekelo nga benzako ah ndimi na ya mika ndimi fungola caméra fungola na yo dans na sombaki ouais na sombaki pour la moi item wana vraiment eza bien et pas nani pas petit na ngai blana ala kana banda na kitambo nga moi ngembo kitambo bina dans mais on travaille na mona banda eza orchestre eza groupe d'accompagnement ya groupe d'accompagnement eza ya bandal te eza ya monde entier na ba fali aza misa banda aza mona banda to ba misa msusu ba bazo wana ba Sénégal baza mais présent va uta banda ya problème te aza mona bandal mais akoma ya monde entier so tuni fali aux États-Unis na mitone to ba en États-Unis à part que ne biso là to zo vol to Italie to gutana Italie to beti après to sous Canada on comprend mais à monde entier so tuni ba mindele so ba do partout mamna lo ba boyo mo e bien pas conscient do respect à toi à la monde entier donc to ba que to de lo ba bandal faute to na bana ba ki senso to na bana monga fula ba ebele siko ninga mabeto bike wengeza la ka so liste ezo bato voyager lobby liste bana ngade lo banen ba okela na otikala moninga na tchama espoir na la voyage te pour la voyager trop to le potikala non il y a problème te muta donc toi na leader a yemoro yem da décider yem da ça tikali chibake il y a problème te moi be donc est normal ndeza na boye moi ni musique elle aura msa soda ba soda no soda ya ndimite ke tam suba ke na ko défendre mboka ba ko zo unité ba bi mura ne mba ke bunda la mboka mo bo donc ba pire bino boza bo kengela mboka na ko tika la pona soda dans la kolongwa te po nzembo non o ba pesinga nanu il est poto vous comprenez pour ba mona partout pour na ke bete na italien na bu ba to ba tam sur allemand ba yebi na ba ngate ba pe tam sur concert ngote ba ba te ke bili moko bo ya ki ba ya kite mais nzembo so il bete na allemand ah moi mi se moi beti mo lo mo bien au moins que ça va bien ba mi se so ba kufa ba za tam tout ya kufa en tant nzembo te donc on appelle ça merci pena on comprend on appelle ça pena présent on merci ouais donc coup de chapeau nzambe faut pas mbola epo appelle ça arabe sur opportunité au taba nzembo donc merci beaucoup na présent na vraiment donc comme vraiment presque coming na suka moi à dire na bana poto na bana monde entier au bazolanda Billy Santé ya groupe de Fali pour pas du cap baby moi na moro ya bandal moi na moro ya monde entier monde entier Jean-Marie Lukolas grand frère propre voilà vient na biso moi ce ko ya nanga moi papa kutu nanga propre olgoloba ki wana ma vient na biso pena donc ba contribuer pena donc la vie musicale donc biso ba conseil na be parcours star avec na Jean-Marie Lukolas donc moto nango vient na ngai donc wana vient na biso pena ka kota ba Tony Katuzo donc vient sur ma porte biso ma ba modèle na mouvement wana pesa ba mode pesa ça et moi dire na bana poto bozwa bolanda Olga te Gloria te Gloria asande boulot na efo na tenia kimambango au monde zana boyo calibre parcours banzembo bien zakuna nzembo rambie za mora ya Felix Tyson alors Tamsu ndeko na ene habite yango akumsa ngo trop mais nzembo na eleke Felix Tyson oh de ba forme eleke yango ngafona yo kango et puis na clip nanga eleki yango donc sikanga ina lela babia ndong eleki yango to eleki dawara etalika ngai donc boyo kango banzembo Felix Tyson na kitoko donc bolanda banzembo wana trop aujourd'hui ba poisson d'avril ba faible masa na mijo ya zakalo puisque bébé dans les champions ya de na biso ba kalombo ba télé baning on peut ça ba mbote po donc bozongo ba consommer ba mbote za non consommer vraiment donc ils ont une vraie chanson Tara Fali di Poupa jamais rose appeler ça banzembo po anda yoka moti to ça banzembo il fallait yoka bien te jamais yoka bien te moye il wa mabe nga atamso mo nzembo na bete singa bili nzembo mabe obeta mabe pardon obeta nzembo te ni je obeta koto on va pas de tobeta moko koto net gaze na masana Jérémie BCBG donc tobeta koto mo kan koto bani soko beti bien ce qui était bien donc tara moi ba akolo mélodie yango la ki ratate on la episode qui na peso 1 mois so album so estimité na so ngaka émission na ozo ngaka émission na ngala invité par donc yo mo mo la ngaka na so ke e simba mama ba oyo lupa ayebi yango ke e se simba
sikoyo bisanga so lelo rwanda za boy ba bengi na groupe mobo ko sakisa ki abenga wani okay nzonzi ngokende mais na bete ba te belé na ko dévoiler on héritier luka ba tout ti héritier ça boulot na ya ça boulot na eh ça boulot na la bete ba te belé ba leader belé so zui album a c'est le ma betango ozui ya on sera pas fallu na pas fallu alors biso ya groupe d'accompagnement on hier ba nini bio respecter ka air boulot ba bi répétition di 16h oui 16h ta kuna ba futa bilo tezaka groupe d'accompagnement futa biso eh bon moi na ngatanga ndeni na futa nda ndeni tu comprends ndana boy na bete là ozui na ka bosser na beta tu comprends na beta ba biblo ba misusu on totika otanga tantu ba kumwani to beta ata misusu que c'est nge o beto beti comprends c'est go bilindo za lelo to comme la rubrique l'invito non pas l'invito j'ai oublié l'invitation voilà désolé lobo ça le fait mo ba nene pour bibota botika tembe bino nde tembe voilà on s'est fait mo le nene waka na invitation moko na liboko tikali ka moko na liboko bache igo sente boy bache na master notanga comme nini mijo babo pesa ka mutu mo invitation po ba mindele bazana bezo ba mona mutu mo beta sente makasi sika na fazala opesa nani bache na master na mijo bache mijo na igo sente masala na mijo na acha nga pandi likolo yera mto da fois za la po masala wana na mabete igo sente igo sente yebi mutu moko ba be pasaka mutu mona bisko bateni balo ponika e mais eza donc na mabete bon on sandeni pour masala ka peso abike benga mutu abeka bili sente na benga mijo sente po mijo wana donc apporter nga peu un plus tu comprends po nga jamu na zanga kazo amate bili po bo reza ka boy po na parfait il homme supérieur nga azo apena jamu su bili beta boy mama lo ba oyo da ba te be ba e bien toi dans mutu aza parfait même yo pendo zana boy zana ba trop ba banda ba concert na ba banda liboso na ba yi ma mutu o jamu su o posa na ko ko sana ngote c'est ça nga moi conseil ça va ba ma sana porta na pina na ko boyeti so na boyeka na mutema be. Merci beaucoup. Igo santé pas bête santé bien na pied moté avec ta santé bien. Merci beaucoup nous. On a un esprit à polémique donc on a conseil au PC. Conseil na PC. Pour toi la bateau ba banda liboso na biso so ne ba vient so ba teo. Ba so ma boya na ba loyenge ba so teo wana bidens. Ah. Grand pianiste dans le monde. Qui te gaming na palme biche le bot chéri kabam. On comprend. Ta oui bon la famille so zui ba leni bidens ba vient so ba bidon. La famille. To boya raté po ba o ba banda liboso na biso baza na kutu. Donc tout le monde a été. Moi je viens à 5 ans mon boy mais so assimile le santé. Oleli. Et voilà, nous sommes arrivés à notre rubrique. L'invité prend la place de présentateur. Signifie quoi? Sibili Santé des groupes de Fali Poupa, du Cap Merveille Babi. Babi, du Cap Wana, Azalara, cousin propre ya Josué. Moi, je suis si Jean-Marie. Car Josué, on appelle Azalara, Neve Nanga. Ce que vous comprenez, c'est que les Cambodgiens sont kati. Toi, il fallait pas d'amour. Grand frère, on a maman Lekinaï, Blandine Kandolo. Ça m'arrive à notre récom dans le bail. Ceux qui les losent avec Glolangue, une américaine perdue au Congo, c'est mis micro poser une question moko. Question de poser, c'est ceux qui ont un bain dans plateau. Aussi mis micro. Arrêtez de haïr. Aussi mis micro. Opposer une question moko. Question de poser une. C'est bon, la question à reposer, on a reposé comme conseil. Ah, va poser la question, poser un conseil, ah, va poser la question. Conseil pose dans les bandelles. Les bandelles, mais on peut se conseiller, on peut se reposer des questions. Donc, on a besoin de conseil dans le bout. Premièrement, moi, le but de ah, il fallait moi, c'est bien, mais ça l'a bien. Pourquoi tu as la polémique? Dans le bar, oh, tu as dit que tu as dit oh, mona. Moi, on a s'appelé le bin, ah, album, je vais bêter. Voilà, selon yo, selon tam suna ba to oyo zo ravani album meso beta. Tunai ke po ba kin baboya kana avant. So na bla ko suna elo alboso nan. Mona kana nu doit chemin ba kana d'accord les bimai. Tant on a pas. Ça répète d'accord. Là tu na power. Baboya kana nu. Tenga na ndimara. Yo tam boy. To boy, mais on a biso ke au CP là, na peso 1 mois, na peso 1 mois. Donc au CP là. Pour poser une question. Poser une question. Mora. La caméra. Posez une question encore. Non, moi je dis. Dans la moi pose une question à reposer. Il faut poser une question. On a posé une question, nous pas. Et pas ça question à reposer. Voilà. Questionnaire moi on a posé.
On a posé question. Point beaucoup ma tête, bino baba journaliste. De beaucoup ma baba tête pour une question de l'eau que nous avons élevé. Si nous avons élevé, beaucoup ma baba tête pour un. Tokoma batiti tokoma ande moi kopesa mutu kopesa msa moi valeur pour bino ba mission ba respecter biso te ne bande le roi nga vraiment na pesa ma discipline moi mission fa respecter nga yo on a zo ba mission tout ka papa ba respecter nga to papa ouais tout le monde parle de papa ma monde entier à respecter nga pourquoi ça bien papa on se retrouve aujourd'hui à 9h bino ko ba mission za raboza Robert pas fallu si ma micro pour répondre vraiment caméraman teyoka le Robert pas fallu za leader a munene okomi comme il fallait teyo za fallu te fallu za fallu le Robert pas JB okoma JB te jiba papa chéri o tika papa chéri yo za mission papa chéri le Robert pas ouais okoma ouais te ouais za de roi de la forêt yote to ouais rapé à respecter après bino pas mission ba za ba simana faut respecter la mission on comme mission soki on a bien on 5 minutes je te laisse pour attendre mi mutaliboma ba botala nga ngai bon ngaro répondre on a habité quand même ngaza moi parce que ça musicien pour ça musicien république poser la question répondre par rapport à question mais nga obenga ki ngai lobile obenga mote na répondre na to la no wat na wileri na ko ba na ngapeti na ko ba na ngapepo na zuna ordinateur na bandal vous pato so ngasuto ke to ka ba na to succès tembe po tam so ko sa biso mais tembe na ngesi la muno ya minga bien donc merci pena osablono kitoko nzambe fo abaxela donc pour ya maraba biso ba bilio air moto le bela mamba libre parcours na ba libre air ba mambo album le bimas na Nicolas ya après ça va tourner moi ngana si ça c'était la Billy Santé avec Gloria Olangi in American Pierre de Congo nous sommes arrivés vraiment à la fin avant la pesa suka avant la tika vraiment à clôturer ngana zo bakano batuna nga bazara nga tongo na midi pe na pourquoi à la seconde pas à la minute là je vais directement Jani sita nchunga mputu motema nita sita moninga ya Rex puluku ba prêtre ya Suisse na kemba moko na Suède dideka bongoe banga mutabala mundele on part na mukanda il est pas comme na mukanda l'idée que mon grand frère papa on est ensemble merci à maman Émilie ba mutema tous peuple mbetolo pourquoi pas il faut d'abord à Loris la Congolaise et la Congolaise maman Loris on est ensemble le maman Lolo tous on a raté merci à maman nanga mo ba benga maman Suzy Maman ya Loveline, maman on est ensemble. Merci à vous tous qui nous suivent partout. Pourquoi pas moi Miradjabou, merci à toi moi Miradjabou, Babi Mkolo Nzambe, Papi Boto le noble, on est ensemble Papi Boto. Merci à Choisi Matata, merci à Waterloo Mokonzi à Italie, merci à vous tous qui nous suivent partout. Merci à Tonton Babach, garçon de titres, tenue de titres Tonton Babach de LB du Serge les Bogas. Merci à vous tous Walingra Glolangi ma famille, Olangi famille Boketu, famille Lukulasi, famille Omeyonga, pourquoi pas famille Okitango. Mon père, je vous aime beaucoup. Joyeux anniversaire, le fils de Mike, la duchesse, bébé Nabiso des ans. Anniversaire, je vous aime beaucoup. Merci à mon caméraman. Merci à mon réalisateur très si fort, pourquoi pas. Grâce à Mbizi Leader, on se retrouve prochainement. Ceux qui n'ont dit, ceux qui ont mis les bogas, ceux qui ont blaise, avec Blaise, créateur de groupe de fer. Il était chez la cause, on ne peut pas faire les lots. Tout ça, nous, la Blaise. Ça va comme dit Fali Poupa Kitokos. Merci à groupe Fali Poupa. Là je vois totalement Eddie Baleta Babi camarade papi qui vous. Merci à Chibachi Bambalo Fly Ntangu 23. Voilà ba ya Glo Langi ya Bandal. Ba Fly Ntangu ba Chibachi Bambalo ba Cambodge ba David Mouke ba vient ngape au Cambodge mbeli nzembo station. Vient nga David respect. Mutaleki bango na mulai. Ngana tigioti. Voilà, ça dans Rich Chimbulu Bambote, dans Paris, na pesi Bambote, na pesi Fanison Bokanyanga, Mimi Bokanyanga, Nene Chicha, na pesi Merikanga, na pesi Nikletskaya, Motema ya Berlin, Akenda Kenda, na pesi Bambote, passe aux Ali, bienvenue Yanga Fanny Bongende, na pesi no Bambote, na mwana na Gloria, na pesi no Bambote bani, Vieux Boula, Bebigara na Kinto Kuta na banini, na pesi Penani. Pesi Marc Dedi, Malambu, Mbote Belé, place Rosali, Eric Ngoma, dans la personne Mbote Bani, place Rosali, Bato to Alinganga, son ma bebo limbisanga, Yobikara, mon européen, moi bêta, attends sur moi le bakou. Tout le barami, mi libre parcours, Bani Bozo consommer. Numéro de téléphone 00243 89 79 60 755 00244 et 00243 89 79 60 755.
Cécile Bilonda na Canada bambote panini nazwaki eloko wana otindaki wana talaka yo solola kitoko kosarate donc na sepel trop mpeso bambote mpe ozali donc baoyo balingaka ngai boko bisou bana Hollande Claudio Cédric Graki Airbag 4 nationalités numéro nanga 00 243 89 79 60 755 kuta donc Italie donc basation na Italie omonaka bamisiki wana ezalaka boyoka banzembo yana basonzo eza tokosi indi tozala kati ya bureau ya Congo leng masolo eza ndeni vedi tozala biso ba sponsor tozosalaka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière grâce mbizi c'est seulement masolo ngo vedi ba maître Maurice pe bakotango ba Eric Mande pe bakoti masolo ngo balobi boss de boss moi Mirajab vedi Congo leng mobima na Paris tozosala promotion balobi moi mi caps donc na yebisi bino ba congolais na c'est nos congolais des congolais na yebisi no Kenya pe la moki na masolo ngo ba Kenya pe ba mabe donc toza na mama na agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo ka ngoka na sango oyo ka simbizi la sexa kuna auditete etali oyo ka na sango na minute oyo moi mi caps limited ya moi Mirajabu tous les congolais vous avez besoin kumba kara danger agence assure moi mi caps balobi Jaguar ezalié ben clair ezalié petit tété ezalié hélicoptère ezalié avion ezalié babem VP ezali range ezali on doit okuta wala na moi mi caps Oh, site nini? Oh, site nini ko? Kongolegi ko fiba bonbon. Glace misi la sexy. Bato baloba ki mingi pona glace. Studio NC. Bato bafinga ki mingi pona glace la sexy. So kitoko. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Django ya kotale la sexy. Eriches Kame ya komone la sexy. Yena maseza masi clé. Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Badougou ya kotale la sexy. Martin Kapika. Tracy Pro, la même magique. La famille